Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon refuge, mon ultime secours. À lui je me confie. J'ai lu au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regarde la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Luc chapitre 8, le verset 22. Amen. Deuxième texte de l'émission. Amen. Luc chapitre. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac et il partira. Amen. Voilà le temps de la nouvelle saison. Amen. Amen. Tangu ya eleko yasi. Nasur kobanda mardi tozalaki awa tobanda koloba na livre ya Psaume là où il est écrit Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Pendant toute la semaine, on était là, on a prié, on a combattu. Amen. Pendant toute la semaine, nous étions là. Il y a un enseignement. On a belé sur le berger. Amen. Sur éternel. Amen. Mais l'élo, tu es na conclusion. Amen. Tu es na conclusion. Il y a qu'à conclure notre 5 jours de prière. Amen. Nous avons bénéficié qui n'a 5 jours au hasard. Amen. Nous avons bénéficié qui n'a 5 jours au hasard. Amen. Si tu es là, tu peux même couper par câble. Amen. Et notre thème d'aujourd'hui, le temps de la nouvelle saison. Tango yekeke yasika. Amen. Je pense na début d'année, na emisaki yo eza saison ya pouvoir et domination. Amen. Vu que tu as le pouvoir, vu que tu as la domination, c'est pour cela aux autres vivre-t-il. Amen. Parce qu'il y a plein, bazana morgue. Il y a plein, bazana babisika ya pasi, bazape ba innocent. Et zana ba oyo, bazape na bopito, bape na mbongo, mais mbongo ezoko kosoma malade na bangote. Amen. Je vois le célèbre Céline Dion à Kondi. Amen. À Kondi, le niveau on ne peut pas imaginer. Sa beauté est disparaître. Amen. Mais, tandis que la femme en question a un mbongo. Alléluia. Amen. Tandis que elle n'a pas compte bancaire à makasi. Elle n'a pas pangu ya minene. C'est un millionnaire. Alléluia. Amen. Mais elle a une capacité à autonga santé. Yes. Alléluia. Ce qui nous a battu la vie, c'est pour aller biso. Il y a un monde qui faut que nous saranzambe. So nzamba opeso nzoto kitoko faut kumisa hayi. Ozo pakola mafuta mbila mozongela. Kumisa nzambe. Alléluia. Mama ni kamuna biso lelo Yesu aziba yekoli na ye. Alléluia. Ayeli si bango tokende nangambo mosusu wana. Alléluia. Amen. Bayekoli bato si baseni nini bakoti.
La Bible nous dit quoi? Tangu bakoti na kati ya barque. Mbonge ye makasi. Mbonge tango ye babandi koganga. Babandi koganga, babandi koganga, babandi koganga. Bamoni donc bakomi pena yiwa. Agangeli mbonge. Mbonge tiki. Alléluia. Kimi ekota kate sanini? Ekoti. Pardon, hein. Dieu a donné l'ordre. Alléluia. Amen. Il a donné l'ordre. Il a dit passons de l'autre côté. Ce que l'on dit testera clair, c'est un ordre. Alléluia. Amen. On y dit tant nous sommes ordre. Alléluia. Il y a qu'aucun de la kosala likambo moko boye. Zamba yebisa mutu teke la nzela no kende. Ezana bitumba. Alléluia. Zamba yebisa mutu teke na nzela no kende okuta na makambo. Alléluia. Zamba yebisa mutu teke na nzela no kende na makambo na kote nzela na omemo kuna okuta na ba géant. Okuta na obstacle, okuta na bitumba. Dieu ne parle pas de ça. Zamba yebisa ka mutu kende liboso makama malamu ezali. Oh, elaksanzela. GPS. Et yebisa mutu teke na nzela ozokende osala accident. Alléluia. Amen. GPS quand on a mutu nzela et yebisa mutu teke na nzela okende babaza mutu ngongo okobela par rapport à la distance aux alliés. Amen. C'est de même avec Dieu. Ceux qui ont même quelque part, Dieu peut te donner la promesse. Alléluia. Mais or qu'on a si ma promesse wana, et ça na makambu, et ça na bitumba, et ça na makambu koya, na katika ta promesse wana. Alléluia. Amen. Oh nzambe a obombe la yo. Aïe que soit yebisi o otika. Alléluia. Dieu connaît pourquoi nous baraté. A quoi yebisa yo te ke moni. Zela no kende bien que ozuelo kozo luka mezana bitumba. Alléluia. Ayebi que soki alobi aussi sa foi na yo. Alléluia. Ayebi que soki alobi okende surtout yebisi papa na kokate. Amen. Amen. C'est pour cela nzamba batela ka foi na yo. Alinga ko kendo kutana nango mbala moko. Oh la Bible nous dit quoi? Tangu mbonge ye makasi babandi koganga. Baso kanga. Tokufi. Alléluia. Nalingina yebisa mutu moko. Nenye nzamba otinda yo nzelo nzamba omema yo. Ezate pa boma yo. Alléluia. Amen. Na nzela vi na yo nzamba otindo te pa boma yo. Okoma. Okoma. Amen. Okokoma. Amen. Nzamba tinda ka mutu te pa achever yo na nzela. Okokoma na mboka elaka. Mutu etambolaka na principe nzambe akomaka na mboka yelaka. Alléluia. Caleb de Josué bakoma na mboka yelaka. C'est parce que batambolaka na principe ya nzambe. Alléluia. Bato basuka na nzeleza bato ba désobéissaki na nzambe. Okoma. Quand Dieu donne la vision, donne aussi la provision. Ayebi ke nzelo zo ke nemi pepezali. Ayebi ke makabozo sala bakotele melayo. Ayebi ke na libala wana bitumbezali. Ayebi ke na musalo zo luka complication zali. Na yebi singa na yebi sayo okokoma. Alléluia. Okufa na nzela te. Okufa na nzela te. Donc tika komitungisa. Okufa na nzela te. Okufa na nzela te. Tu es destiné yo kende na ngambu mususu. Tu n'es pas destiné yo tika la sima. Alléluia. Tu n'es pas destiné yo tele mesika moko. Tu es destiné d'avancer. D'avancer. D'avancer encore. Alléluia. Aux amours tu faut avancer. Babando ganga. Yesu alamu ki atali bango. Apekisi mai yoki. Balobi kele cet homme. Azana pouvoir nini. Alléluia. C'est comme toi. Batuba rotuna. Ozana pouvoir nini. Okatisa ki ndenge nini. Olongi bitumali mwata ndenge nini. Olongi no famille ndenge nini. Olongi bamune na yo ndenge nini. Zamba lola.
bakotuna. Mais ça sera Dieu. Amen. Akati sineni. Et bien là, mbonge oyo. Mais comment? Allons dire. Oui, au kolongango. Oui, le Seigneur me dit de te dire, frère et sœur, au longango. Le Seigneur est en train de me dire de te dire qu'au long habitumbo. Nzamba ebisimana ebisayo kobanga maite. Kobanga maite. Okolonga bitumba oyo. Nzamba ebisimana ebisayo okokatisa na ngambu parce que c'est l'ordre de l'Éternel. Ce n'est pas à toi de craindre. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as peur? Bazoganga to kufi. Naye bisande komoko. Makambo ele kanango. Ezanzela nzamba obongisela yo. Ezanzela. Tika ba finga yo. Tika ba seka yo. Tika ba mono pamba. Tika ba minimise yo. Tika ba telemela yo. Tika ba mono lo côté. Ezanzela. Ezanzela. Ozo que ne pas katisa quelque part. Ozo que ne pas katisa quelque part. Ozo na ordre de mission. Mutakobo tolonga zate. Parce que c'est ton temps. Et comme il y a changement, il y a une autre vie. Ezalika muna yote. Ezalika mwanzambe. Alléluia. C'est likambo ya nzambe. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Le problème est que ton Dieu a ordonné déjà. Alléluia. Ton Dieu a ordonné. Tu es l'ordre de ton Dieu. Alléluia. Il faut être fier. Bitumo yozo le kanango. Makambo yozo le kanango. Ezaka nzela. Ezaka mupepe. Ezaka mupepe. Oyo na liloba ya pamba ekokatana. Oyo na liloba ya pamba ekosila. Na kanisa ki Yesu kozwa huile d'olive akobwaka na mai. Na kanisa ki Yesu kozwa mungwa akobwaka na mai. Mazo mungwa te, azo huile d'olive te. Kaka liloba ya pamba. Kaka liloba ya pamba. Eko changer histoire na yo. Kaka liloba ya pamba. Eko influencer vie na yo. Nanga mosusu. Amen. Eko influencer vie na nanga mosusu. Eko influencer vie na ndenge mosusu. Aujourd'hui tu pleures. Mais je t'assure, lobe olela te. Omoni lobi tango olela. Olela otabola monzambe. Otabola monzambe binzambe. Omatisinga avion mbala soki combien d'années oyo. Muto aleli amoni bola monzambe. Muto olela nzamba sekisinga. Nengena na sekate. Na seka boye nanu te. Muto olela pozamba ota tiki. C'est facile. Olela lisute. Po basali o mabe. C'est facile. Okolela lisute. Pas parce qu'on a été milliers. C'est facile. On connaît les sous-soutiens. Parce qu'on a été déshonoré. Mais cette fois-là, on connaît la peau na bola mwanzambi. Ah, bola mwanzambi. Bola mwanzambi pesi olela. Bola mwanzambi etsa tiki. Bola mwanzambi ebongoli soni na honneur. Alléluia. Ce qui ozoya babi azoya. On peut se bazoner na yo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que mon tout le monde a édifié? Est-ce que mon tout le monde va comprendre? Alléluia. C'est ton temps. Nouvel temps. Alléluia. Nouvel temps. Yamakamwa sika. Alléluia. Ozo kotane keke ya sika. Amen. Balinga te. Oza dessin animé. Amen. Alléluia. Amen. Balinga te. Oza dessin animé. Ata mupepe makasi. Yoko kufa te. Ata mai etelemi. Mai komela yote. Parce que oza dessin animé. Tomona katombe géri. Tombe géri. Babundi yena chéri bazobunda. Mais pourquoi n'y a kokolia été. Alléluia. Par là, osa exceptionnel. Alléluia. Amen. Tu es différent. Alléluia. Tu es différent. C'est pour cela que j'ai toujours dit que osa nenge mona bato nyo sauté. Alléluia. Pourquoi nyo sobalia ka yepete ce qui te l'a dit bien. Parce que pourquoi yo bakoka olia été. Nya walia ka pourquoi. Mais si on a dit tombe géri
Poukou, n'y a pas poukou. Parce que Azar différent. Alléluia. Par là, Zambé, Topé Mundele, Alingé Sapiso, que Moutounio soit à la ranenge mon côté. Alléluia. Il y a toujours la différence. Tokobo Tamalibo Tamoko. Tokobo Tamalibu Moko. Toye poche moko. Mais toza différent. Yoza eliamable. Yo bako yo pamba te. Yo bako nyoko la yo pamba te. Yo bako qui te sont pamba te. Toi tu es différent. Yoza différent. Oza loko la bangote. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oyebi. Moi soyo. Tant moi na kufi. Ake pa mobali na ye. Aïs mobali na ye pe sangai. Mutu. Na pouda moko. Nazo ke le mot na prophète. Alléluia. Mobali nazo tout na ye. Qu'est-ce qu'il y a? Aïbisi tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Il y en a pas de problème na yo ozolenga. Pourquoi? Cette femme il savait. Ce que aïbisi mobali na ye ke moi na kufi. Mobali le momoni. Au moins la prophète nabino. Na lo bakati. Ba prophète. Au PCN sika olala. Si comme moi na kufi nini. Alléluia. La femme avait la révélation. La femme a dit tout va bien. Alléluia. Kobuka konzima na yote. Ah, yoloba tout va bien. Attends mon pépé. On mo so yebaki ke moi na kufi. Mais et le comment que zaki dans mon kati ya motema na ye, c'était la résurrection de son fils. Il savait que moi na olamka. Il dormait. Alléluia. Aïe que moi na olamka. Parce qu'il avait la foi en Christ. Kokou frère moi ané lobela qui est le côté. Je vais dire à personne ici. Bitumbo le kanango lobele le commenté. Ba problème on le kanango lobela et lobele le commenté. Sache que tu as un Dieu. Ton Dieu est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il accomplira. Quel que soit le temps. Tu es destiné. Il y a qu'on traverser na autre bord. On le Messie à mon côté. Alléluia. Osamutote le Messie à mon côté. Osamutote le Messie à mon côté. Yeba ke bitumana nzamba olongi sayo. Yeba ke bitumana nzamba olongi sayo. Yeba ke okolonga ngo. Yeba ke okolonga ngo. Loba tout va bien. Même si le lo nazolela. Na yebi ke lobi na kolela te. Même si le lo zo simba te. Na yebi ke lobi ko simba. Même si na mbongo te. Na yebi ke na kozwa mbongo. Même si le lo na bali te. Na yebi ke na kobala. Même si le lo na zui musala te. Na yebi ke na kosala. Donc il a compris te. Tout va bien. Tout va bien. Anta comment il est ennemi. Mais il est so gangemela. Et qu'on est la ngate. Parce que tout va bien. Alléluia. Alléluia. Tout va bien. Ata comment il est so ganga. Bango bazaki na kati ya mai. Mbonge ye makasi. Il se demande. Tokene wapi. Nzamba tinda yote po boma yo. Akobomona nzela te. Okokoma na destination. Il y a quelqu'un ici. On nzamba zo ebisanga na ebisa yo que okokoma na destination. Okokoma na destination. Tu y arriveras. Okokoma. Okokoma. Bakobete lo maboko parce que okomi. Bakoloba ya solo. Mwana mobali oyo. Mwana mwasi oyo. Monsieur yo. Madame oyo. Aza ya Nzambe. Parce que okomi na destination. Alléluia. Amen. Alléluia. Yo, osa lokola David. Alléluia. Toi tu es comme David. Alléluia. Tu es comme David. Ata Samuel ayena ndako. Akuti yote. Aoluka yo. Alléluia. Akoluka yo. Alléluia.
yo grâce à Nzambe ekoluka yo ekolokalize yo ekoluka bangote mekoluka yo parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Samuel Tangazoya akuti David te akuti bayaya David mais tengeza ya bangote akekoluka David parce que lipamoli ezalaki ya David yo za David yo il faut Samuel aluka yo il faut Samuel aluka yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oyo il faut rester dans mon amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut baluka yo. Tu es comme Joseph. Bateki. Alléluia. Bateki. Tote kaye, jida tote kaye. Bazui elamba na ye. Bapakoli ngo makila. Amen. Bapakoli makila. Bazui elamba ba memeli papa. Or que tant on va pakola makila, ba tia protection na vie à Joseph. Ba sambe la peau na ye. Directement ba muna Joseph, ba komi ba intercesseur na ye. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que juste quand il y a makila, qu'on tient la main à mutu. Donc comme il déjà qu'on prier pour naïe. Alléluia. Bango ba okanisa ba teki. Bango ba okanisa ba salika pour papa. Aye ba ke akufi. Mais or que bazui sous ba ni sous ko intercéder pour naïe. Ya mo Joseph nanda ko Potiphar. Moya kufa ezate. Ozomona Joseph na kati ya prison. Moya kufa ezate. C'est parce que on ne connaît pas qui est là-bas naïe. Ba tiamo makila. Na lingine yebi sa mutu moko. Banguna na yo, bakokoma, intercession na yo, bakokoma, intercession na yo, bakomema yo na kana. Batika Joseph, croyez que souki pour naïe, mais or que kuna Joseph a eu primature. Alléluia. A commis premier baba. Oh, bandemie, croyez que tu silicile, merci l'ité. Kuna, makamsu ntobotama. A commis premier ministre. Oh, Bazue Lamba, Bateka ki bilakate, Bateki Joseph, mais Bateki bandotote, Bateki Joseph, Bateki bandotote, Bateki Joseph, Bateki mutu alotisa Joseph, bandotote, Bakoki kote kayo, mais Bateki bandoto na yote, Bateki makamuzama loba po na yote, Bateki bilakata mapesa. Oh, tu vas traverser. Amen. Tu vas traverser. Bakomi ba intercesseur naïe. Baouna naïe. Bakomi intercéder pour naïe. Alléluia. Baouna naïo. Bakoma ba intercesseur naïo. Baouna naïo. Bakoma batoyo. Banorosa Nzambe. Nzambe batela ye. Awumela. Alléluia. Bango bateka qui est précis là. Mais pour comprendre, moutana kuna zo protection. Ok, protection ou t'es pas ne connaît mon corps. Alléluia. Tika bango ba bundiso lelo. Tika bango ba tele melo lelo. Lobi ba ko bonde la pona yo. Bazo servi yo mata. Il faut ba bundisa yo po yo mata ka ba dimension. Au moment où luka Nzambe, ba dimension so mata. Au moment où luka Nzambe, on so koma na ba dimension mususu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zamana ngamu na yo. Amen. Okufa na nzela te. Amen. Okoma. Amen. Alléluia. Amen. Okoma. Amen. Na penza na monaka. Odena yaka otika bato ya otika mna mokite. Alléluia. Moyo yo ebi marapona mutu nyonso. Moyo yo ebeta rape pona mutu nyonso. Yo pe oko bénéficier na yango. Balinga te, tu dois bénéficier. Alléluia. Tango ebetaka, ezobeta po biso nyonso tozwa mai. Est-ce que nani régime des eaux azofutisa biso mai. Mais tango mule ebetaka, tofutaka eloko te, tozwaka kantine, mutu azozwa mai na ndenge na ye. Ekomi temps, Samba salela yo, mutu okanga sate, mutu opeki sate, mutu otelemela sate, parce que c'est le don de Dieu. Bakangaki yo kala belote. Les deux abontés. Et c'est sous tête. Oyebisa mutu likamuna yo kelo mawa. Alléluia. Ezali kamo yebisa nde tata. Alléluia.
Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Allah qui la mama be. Oyatela kanzambe. Oyatela kamoto motema. Amen. Allah qui la mama be. Oyatela confiance na ye. Na bateau. Allah qui la mama be. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Tu ne seras jamais trahi. Tu ne seras jamais abandonné. Atambonge, akolamuka. Oyebi azaki lolendo. Alali na ye. Azaki sûr que nani na yebi siminoto ke nangambo. Bozo banga nini. Alléluia. C'est Dieu qui t'a donné la promesse. Mon frère, ma soeur, mademoiselle, messieurs, pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu es en train de te lamenter? C'est Dieu qui a donné la promesse. Mais c'est lui qui a donné la promesse est fidèle. A continué qu'on s'inate. Pour qu'on s'en aille. Nous sommes bazaki sire. Yes, Allah la naï. Bon, bon, ganga. T'en confié. On me dit biso apoto kufa e. Alléluia. Ndenge mo wa iseba na isba isa kibana isa ba isa Moïse. On me dit biso apoto kufa e. Alléluia. O kufate. O kufate. Alamu qui a menacé. Mai vandikinya. Mai vandikinya. E bakati saki. Alléluia. O koma. O koma na destination. Moto apesa kuelaka. Akosakate. Alléluia. Akosakate. Lokola akosakate. Osimbango. Osimbango. Oyebi bezolo bana biso nini. Moïse. Alléluia. Moïse a se retrouvé na liboso amai. Na peuple. Alléluia. Peuple nini. Liboso amai. Na nkuna na ngambu. Ba Égyptien bazuya. Pharaon azuya. Moïse atali boye. Atali kuna Pharaon azuya. Batnakati bakomolela. Il fallait tika biso. Tokufa na biso kuna kutomesana osalela bango. Siko boma biso awa na désert. Bibeme na biso mona na te, batombo na biso ezala te. Oh, il fallait tika biso. Alléluia. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime tellement Dieu. Vous savez, Maloba Nzambe, ça me fait du bien. Alléluia. Vous savez ce que Dieu a dit? Gardez silence. Gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Eh, maladi ozole la wana, okotika la kobela kango lisufuke. Passion ozole kanango, okotika la koleka kanango te. Humiliation ozobika, okotika la kakomona ngote, parce que okokatisa na ngambo. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que na yebisi moto awa? Ceux qui na lobi na moto aloba, yes! Yes! Vous savez c'était comment? C'est Ariaka. C'est Ariaka. Alléluia. Boya. Téléma. Ange na baza akili. Kiba. Ange. Nzela ya ngulu. Bukama. Amen. Seriaka. Amen. Mai yangoyo. Mai yango na liboso. Alléluia. Seriaka. Mai yango na liboso nanga. Alléluia. Ezalaki boye. Mai yango liboso. Bana Israël bangoyo na katikati. Alléluia. Bazo luka. Ndenge nini baosala po bakatisa. La Bible nous dit quoi? Moïse a dû inviter à tomboli à bondeli. Alléluia. Ma efongama ate senini efongwami. Alléluia. Ma efongama ate senini. Allez, bana ni sa senini. Baleki. Tango baoleka. Côté égyptien bazalaki. Croyez que bafongoli zela wana bitande to zubango. Omoni ndenge to zubango. Omoni ndenge to kangi bango siko na biscuit na bango moko. Alléluia. Ok, Nzambe akoki kosala eloko moko te pa sepesa amuna na yo. Alléluia. Ok, ezalaki motambo.
bango baokanisake bango nde batie bango na motambo oke nzambe nde atiaki baegyptien na motambo. Alléluia. Pour alakisake aza nzambe. Alléluia. Au moment baegyptien bazoluka po baya. Alléluia. Maïsangana te. C'est l'actif. Maïsangana te. Sérieux pour ça. Alléluia. Basala raté bazina raté. Ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu. Maïsangani. Bamuna posalini bazindi. Alléluia. Nalingi na yebisa mutu moko basimbaka ya nzambe te. Oza insimbamable, oza intouchable. Vous savez cette verset qui dit ne touchez pas à mes ouins. Nzambe a protégé ba ouin te. Mais nzambe a protégé mutu azoluka a touché ouin ya nzambe. Ayebi ke ouin ya nzambe za courant. Balobaka kosimba courant te. Pour d'abord protéger mu courant ça nini okokufa. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend mon ambition? Amen. Courant, tolorani, tokosi ba électricien lobby, aussi ma courant courant est dangereux. Alléluia. Ba lobby bon pour pas protéger courant. Et ça pour pas protéger courant, mais va protéger yo contre courant. Amen. Alléluia. C'est comme les serviteurs de Dieu. Ne touchez pas à mes ouins. Alléluia. Un oin de Dieu, c'est un sang. Amen. Au moment où toi tu le touches, au moment où tu bundisa ye, yeba ke nzambe pe akobundisa yo. Nzambe akokangamisa yo parce que ya za courant. Ah, basimba ka courant te. Ah, basimba ka courant te. Na bebisa mutu moko, mutu nyonso koluka bosimba yo. Akokweya. Mutu nyonso koluka na ngolo yo. Akokweya. Mutu nyonso kobundisa yo. Akoeshue. Mutu nyonso koluka yo. Akokutana na nzambe na yo. Okufa yuwe ya poisa te. Alléluia. Aussi ça n'est oyo. Aussi ça n'est oyo na kimia. Amen. Aussi ça n'est oyo na kimia. Amen. Aussi ça n'est oyo na bolamu. Amen. Aussi ça n'est oyo na témoignage à monene. Il y a une personne ici qui va témoigner. Amen. Dieu me parle d'une personne. Amen. Il va témoigner son Dieu le 31 décembre. Il dira que le Seigneur m'a visité. Il dira Ebenezer. Il dira Léopold. Il dira Jésus. Il dira Éternel est mon secours. Il dira Éternel est mon berger. Il dira il est mon forteresse. Il dira il est mon secours. Oh, témoignez Nzambe. Na témoignage à ma casse. Na témoignage à ma casse. Tu vas s'écoler l'eau. Tu vas mon pamba. Tu vas minimiser l'eau. Tu vas mon côté. Au Rosalanenga Moussousou. Toi tu es différent. Yoko bala ni bala tepo zonga. Yoko bala bala tepo makufa. Toi tu es différent. Toi tu es différent. Yoko zomusala tepo balongola yo. Tu es différent. Et amable. Bakanisa ki ma efongwa mi po bango bakota. Bakanisa ki ma efongwa bi tozu bango na embuscade. Oh, embuscade baluke li bango. Bacholi. Je vais dire à quelqu'un, bango na no bakochola. 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 Bango na no bakochola. Bako me mama na mai. Mai ekomela bango. Balo wasotele bela yo. Mai ekomela bango. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu a sonné dans ta vie. Amen. Tu ne vas rien forcer. Alléluia. Amen. Tu ne vas rien forcer. Pourquoi? Aujourd'hui tu forces, mais demain tu ne vas rien forcer. Amen. Les gens sont forcés pour aller gagner. Le beau forcé. Alléluia. Les authentiques. Alléluia. Les gens sont forcés pour passer dans le salle. Le beau forcé. Oh, Lucayo.
ma pro est belé. Monsieur, dame, tout le monde va placer belé. Pour une place au Lingi. Alléluia. Tu auras un travail, un autre travail arrive. Tu auras un voyage, un autre voyage arrive. Alléluia. Ma remercie à ma bongo. Ma remercie à ma bongo. Parce que c'est ta saison. C'est la saison de la délivrance. Et ça, saison un témoignage. Et ça, saison, mon corps, c'est le témoignage en décembre. Donc, ça m'a fait ça à ma bongo. Et pour ça, la maka ninge boyokanaki. Et ça, la mutumo boyokana nzamba zao. Et ça, la mani boyokanaki. Oh, boyokanaki. Boyokanaki binongile. Nenga lobaki. Kanenge salama. Kanenge salama. Kaka ninge salama. Kaka ninge salama. Kaka ninge salama. Makamanga comme maka bongo. Et salama bongo. Parce que c'est ton ton. Merci Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est ton temps. Pendant la semaine, on a dit l'Éternel est notre berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Mon toit azalana berger. Azalama ya omilate. Parce que berger, alukama yata na mabulu. Pour apesa bampate bamila. Alléluia. Ton berger est vivant. Ton rédempteur est vivant. Ton berger est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est là pour ton secours. Il est là pour te secourir. Il est là pour te protéger. Il est là pour t'encadrer. Vous savez, si Dieu te donne quelque chose, il ne te donne pas pour être bébé. Si Dieu te dit quelque chose, il ne te dit pas ça pour que ça passe seulement comme ça. Si Dieu donne quelque chose, il va aussi protéger Yango. Il va aussi protéger cette chose qu'il a donnée. Alléluia. Il va protéger ton bénédiction. Il va encadrer ton bénédiction. Il va sécuriser ton bénédiction. Alléluia. Oyo nzamba opesa yo muto boto langwa zate parce que koza la protéger, parce que koza encadrer, parce que koza la fermer na maboko ya nzambe. Nani akosimba oyo nzamba pesi na yo. Ah, okokatisa mon frère, ma soeur. Mesdames et messieurs, je dis à quelqu'un ici que okokatisa. Tu vas traverser dans l'autre bord. Tu vas traverser parce que c'est un ordre. Et ça une négociation. Et ça ordre. Tu vas traverser. Oko traverser. Nangambo susu. Balinga te. Oko traverser. Tambolaka nanzambe. Banganzambe. Oko traverser. Tambolaka nanzambe. Babanga kambonge te. Oko traverser. Amen. Traverser. Zima. Zima. Kyokatisa. Amen. Pona na Nzambe. Banga Nzambe. Okatisa. Ata mupepe. Ata mupepe. Alléluia. Ata mupepe. Oui, moi j'aime les chrétiens. Oh, on va vivre la négativité. Moi, mes soeurs me connaissent, même ma mère Amzala, tout le monde me connaît. Na vivre en eloko là-bas. Que eloko lui est koufi et sili. Pour moi, est koufi et silité. Amen. Et ça bon côté. Amen. Pour nanga eloko koufa kate et sila kate. Vous savez pourquoi? Parce que je suis sûre de mon Dieu. Alléluia. Atana na pasi. Atana moninga na olela. N'a toujours l'assurance que Simba. Alléluia. Alléluia. Que dans notre vie là, je serai comme ça. Alléluia. Je serai comme ça. Parce que j'ai toujours la foi. Alléluia. N'a pas de foi dans ma vie. N'a pas la facilité. N'a pas abandonné foi dans ma vie. N'a bitumba. Tout na makambo. Alléluia. Je peux manquer aujourd'hui. N'a que l'objet en soi. Parce que je sais que c'est un Dieu fidèle.
ngambu, nga pe na oseka, nga pe na osepela. Mon tour viendra. Tour na nga pe koya. Tangu tour na nga koya. Bato bamona nga na pasi, bakometela nga maboko. Bato bamona nga pamba, bakolobosa ya Nzambe. Bato baminimize nga, bato minimize ki mpona nini. Azalaka na eloko ya Nzambe. Oyo ekatami Nzambe na yebi. Oyo ekatami Nzambe yebi. Alléluia. Pourquoi ozobanga? Tosambeli semaine mobimba papa. Mozala nozobanga. Obangani. Bitumba ngo eza ya yo. Tika Nzamba bunde bitumba vina yo. Tika Nzamba bunde lo bitumba. Okomo banga. Okomo yana tension. Okomo yana l'estomac. Okomo yana mal à la tête. Tika Nzamba bunde la yo. Tika Nzamba bunde la yo. Tika Nzamba bunde la yo. Yo moko soki obunde ngo kilo. Yo moko soki obunde ngo kokome mangote. Il est sur venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Zama peso kimia. Okomo kimia. Na Yesu Kristo. Na ye mingi. Na sameli mingi. Makambo simba te. Makambo po simba. Eza na ba propre effort na yo te. Alléluia. Tika Nzambe asimbisa makambo. Tanga bana makambo. Akoma na ngona suka. Alléluia. Nzambe na biso aza Nzamba ba inachevé te. Alléluia. Soki bandi ko construire vie ya mutu atonga ngo tina suka. Aza Nzambe oyo akotisaka confusion na kaya banguna na biso. Tozomona bazotonga mire balobi et tout à ma pata. Alléluia. Mire tout à ma pata. Nzamba koti sa confusion. Nzamba panza miroana à cause de la confusion. Je voulais dire à quelqu'un ici que Nzamba koti sa confusion na kaya bamuna na yo. Nzamba koti sa confusion na kaya bato bateleme na kayo. C'est facile masu bakela kiyo. Bangomo ko bakokufa nango. Oh, et pas no yeke dendaki. Tango ezonga ezokanga bango. Bakovanda ndaku, bakokota ndaku, malade kindoki kote la kayo, ekosonge la bango moko, nzoto ya bango babete la kayo, nzoto ya bango ekovimba. Alléluia. 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 Omona muto abeta pena nzoto, mwana akobonga te. Mwana oyo akende liboso te. Mwana oyo akomona clair te. Tango azobeta nzoto ezobimba ye. Azozwa nzoto molimo. Nzoto ezobimba ye. Azozwa nzoto molimo. Azozwa nzoto molimo. Nzoto ezobimba ye. Kaka ndenge azobeta nzoto wana nzoto ezobimba ye. Akokende l'hôpital solution kozala te. Parce que asimbi loin de Dieu. Oh nzoka nde ma mère azalaka loin de Dieu. Oh nzoka nde frère mo azalaka loin de Dieu. Oh ngana yebaka te. Nzoka molimo. Nzoka nde ozala loin de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Wana race mosusu. Alléluia. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Zamba zame longo. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Zamba salobola. Zamba mona yo. Zamba mono. Amona yo. Quand ozokatisa na nyonso ya yo. Eloko nomo ko etikala te. Eloko nomo ko etikala te. Nazoyisa mutu moko. Tango azokatisa, okata na voyage. Tango ozokatisa, ozokata na stabilité. Tango ozokatisa na nyonso ya yo. Ah, ozokatisa na musala na yo. Eloko nomo ko etikala te. Ekomita okene na oya yo. Ekomita okene na oya yo. Tika nzambe na ngamona yo. Que le Seigneur Dieu te visite. Amen. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Banguna na yo, basunga yo, olonga. Banguna na yo, ba comme intercesseur na yo. Amen. Basala ngolo ko basaki na Joseph. Tangu Samuel akoya na ndaku na bino, aluka yo ata na zamba. Alléluia. Atika ngolo nzambe localiser yo. Tika bola nzambe localiser yo. Autant que nous tanga batu batanga yo. Atiko marqué époque na yo.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va marquer son époque? On continue la saison na yo. On continue la saison na yo. On continue la saison ya gloire. On continue la saison ya changement. On continue la saison ya bola mwanzambe. Ah bola mwanzambe lata yo. Bola mwanzambe luka yo. Bola mwanzambe luka yo. Naso sakola. Lelo toza le 18 Lelo toza le 18 octobre. Naso sakola. Aneko si la terre. Yo ko témoigner. Témoignage na yo. Et qu'on allait ya mokiete. Témoignage na yo. Et qu'on allait vimba. Témoignage na yo. Et qu'on allait lenda. Témoignage na yo. Batu bako kitizama ya miso. Témoignage na yo. Batu bako lobosa ya nzambe. Témoignage na yo. Batu bako lobosimba kisi. Témoignage na yo. Bako lobosimba kiwapi. Yelisa bangola simba nzambe. Na simba nzambe. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Il est temps. On compte à la saison na yo. Il est temps. On compte à la cana yo. Et comme il temps. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Il est temps de témoigner. Témoignage mon fondé. Nzambe merci pour nazo qui m'a tembelé. Non, 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 non. Cette fois-ci, ezalika maman tembelé. Cette fois-ci, ezamaka mami qui était. Ça sera de grandes choses. Ça sera de grandes choses. Parce que la Bible dit, mon serviteur montera. Il montera. Il montera. Il montera. Il montera. Il sera élevé à haut placé. Il sera élevé à haut placé. Toi tu seras élevé dans haut placé. On cause à la licolo. On cause à la licolo dans le colayo. On cause à la licolo dans le Congo. Oh, il y aura des ministres ici. Amen. Il y aura des députés. Amen. Il y aura des premières dames ici. Amen. Il y aura des femmes présidents ici. Amen. Alléluia. Il y aura des femmes présidents ici. Il y aura ça. C'est la prophétie. Alléluia. 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 Le Seigneur me dit, il y aura de grands dames ici. Et j'en ai pas si minena. Oh oh. Baso ba ke ko bundela mboka basawa. Baso ba ko ke ko bundela mboka basawa. Ino ba ke bundela mboka basawa. Amen. Oza mutu mkiete. Komi mona apambate. Alokota anase. Atomboli likolo. Alléluia. Alokota anase. Atomboli likolo. Alokota yo. Alléluia. Tina teza na tina. Okozwa tina. Mbulo tango zo sila. Ozokota na honneur. Mbulo tango zo sila. Pesa kama mwana memelo saki. Alléluia. Omonete. Nishazo na megishaka yo. Mukolango na mwana memelo saki. Esa. Leki na ngamoko. Alléluia. Alléluia. Na komi bobe que l'on fleur. Mbulo yo. Eza ne a gloire. Amen. Yes. Alléluia. Omoni tangu tanzambe komaka. Ndeko na ngai. Oyebi to força lisu te. To força lisu te. Batu ba lingo mbala moko. Amen. Tu ba lingo mbala moko. Tu vas rien forcer. Quand le temps de Dieu arrive, on s'abat boufmate. Moi ne ovandi wana. Écoute wana. Est-ce que na mona ngo? Le temps de Dieu est arrivé, c'est avant na lopango. Mais voyez chez l'Anna ici dans le pas. Vous voyez le temps de Dieu. Moutaki au Lukate. Il est sur place. Moutalali. Balamoussi. C'est à la mouka. La mouka. La mouka. Voyagez. À Salé Forte. À Kimélambangote. Alléluia. Kena na peta de veo na sala ote. Et Lukaye pas na bango. Oh, non, il ça va vous faut ça na konzima liboma. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non non non. Nza oza mystique hein. Ko bana mkolo wana ndi na sala Mateo. Et Lukayo. Amen. Et Lukayo. Bola manzambe Lukayo. On forcé te. On forcé sauter. On forcé ça créer ma casse poil. On forcé te. Alléluia. Écoute à nous maman, ko il va écoute à nous. On comprend te. Alléluia. Il y avait une sœur, avant de Kananzila,
moto moya ministre kelema ememaye serango alatane ka liputa na sengle enketika mwana classe. Alléluia. Pour dire que ce qui est bénédiction il est localisé et localisé parce que tu es crayon. Non, tout ton sang est béni. Au sein de la ça va venir seulement authentique. Il y a un moment où le bazar de la pour il faut y avoir authentique. Je suis de Dieu. Je suis spécial. Comme vous me voyez ici, je suis spécial. Je ne suis pas n'importe qui. Ngana ayote, ngana zanga, rasi nangeza razala rapenzate, naza motonzambe, et là on est na lukaka, nazwa kango. Donc na kofi kobanga te. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Hallelujah. Voisin, c'est un bon dimanche. Nous sommes dans la contrôle à Dieu. Balandi Dimitri Bongani a mbote na bino ba bon dimanche bisikanya surtout bozali ça dépend ya RO kokuta na émission oyo soit na pokwa soit na moi donc tozali awa na kati ya église ndemo bosili komona na bilili ndenge nazalaki pa maman prophétesse bomoni ndenge alobi ndenge atei donc tozana awa azoke pingle kaka amuke par rapport ya matia na ye atei ezana ba mususu ba bandi biso na ebandité oyo na kati quand même avec capé ko lobela peuple de Dieu par rapport ya succès au Yateli, thème au Yalobeli, parce que tout le monde a signé côté à Joseph, on va brancher Bélé. Maman, shalom. Et que c'était peuple de Dieu, au bâti, on a maté, on a vu ce supposé, Bango. Peut-être que ça va me soucier beaucoup de temps dans mon anzela, me soucier beaucoup de temps dans mon akatikati, me soucier beaucoup de début, mais bah simbani en bien té. Mais bah simba moi qui est bien, qui est colimula, bango tel ça bango c'est non n'est pas que potambola, selon la scat na scène au Lobeli par rapport à vexé ni peut maquiller ni au Lobeli vraiment. L'autre Lobeli qui sur Luc chapitre 8, le verset 22, Exode chapitre 14, verset 13. Voilà tous les sur Amatina Makina entre mort doit quatre nangambo mususu mpepe tourbillon yaki asoba ganga balinga kufa et eloko to tirer na matière sur les noms ezaka ki soki nzambe aomema moto quelque part ça veut dire aomema moto pour kufa ayebi ke bitumba ezala me olunga pesida na ba misusu pe lelo baninga babenga bango me babanga pe batika la pe bongo yolelo moninga zo benga misusu toke sika moko ya bien moninga aruya zo banga ate na kesali ne lelo atapi moninga a recevoir akipe le mosuza comme Yesu pe ninga maki ba yeko makeke ba mbonge makeke ba pasi mais ba kenaki toujours mais nzamba ba ki toujours na kona cette grandeur na yeki azanzama c'est ça oui bon kobenga moninga kinena nzela bon feza nzela malamu soki eza nzela nzambe si c'est la parole de Dieu soki eza ke nzamba lobi
faut que eza révélation côté pas nzambe nzambe lebi parce que ce qu'on a avec ça na Luc 8:22 bon et ça eza ordre Dieu a dit ici va yekoli passons dans l'autre côté. Donc après c'est ordre. Donc quand Dieu donne les ordres, mon côté peut désobéir. Donc si Dieu parle, Dieu parle. Bon, ils ont le loti siko banakati confirmation ndenge c'est sili. Malgré que ils ont na Kinshasa sili to sili mais tout ça toujours na kotambola toujours na ngele mais au baza balibana ya mboka au baza kolanda biso pe partout même na Europe même na Afrique qui va koyi kozala ndenge ni peut-être na ndako koyi kamati ya o ya koyi komiko tamwa ndenge koyi kozala ndenge ni pesa dem soso ki aipsi alembi par rapport ki makambo o ndenge na mukili alembi azoba ndenge mais ça ba ndeko musu pe azoya peut-être que pour atteler misaye ala musayi ala kisayi kenzela te tokoba na mabondeli kuiko bana ina tima ika na yebisa ndeko moko azolanda biso na libanda mboka to na kati ya mboka oyo nalika na yebisa yo kena mesilite bateki Joseph mais bateki bilaka na ete donc bateki Joseph mais bateki bandoto ya Joseph te bateki moto alotisaki bandoto te donc avant basimba yo il faut basimba na nzambe nalingi na yebiso moto ozolela kolela eso te fini le plaire yo moto ozobanga kobanga lisusu te nzambe aza na contrôle ya nyonso mbulu ekosila te tu vas témoigner ton Dieu. Ouais, merci vraiment maman prophétesse Boyokininga Lodi vraiment année oyo ekosila te 2020 oko témoigner. Donc les atangai na ko témoigner na musana na kosala oyo lelo kozola na pe partout na kati ya bonganya média bo s'abonner toujours massivement bonganya média toujours pour na kolanda biso wana donc toza wana toujours na bonganya média ba actualité eza ebele eza na ba série eza na ba musique eza na ba matière lelo ki bo se retrouver maman prophétesse ni bolangi ni abuti ba prophétesse ni ko koloba na bandeko o basali bana par rapport ki na église eza na besoin na moni oteyi toki olembi bon yebite église puis en a besoin de sungi ok parce que nous avons musika simami qui a ça la galette 66 na ye ko ko manette nini ok zo sanga net l'église peut-être pas ce pouvoir na ka bo somba yango za place na bino te place to va to église ezali awa eza tozo futela eza place to somba église ezo futela église eza instrument donc sonorisation ce qui nzambe asili moto bibelobi na moto azopesa nzambe azoyeba bibelobi na chitwa existo mekali totela soki ofongola bino te en tout cas tozobenga bato ezala bana mboka ezala wapi nzambe soki asili oya kosoutenir evre oyo ezala malamu kasi nayoki nzambe wana aozanga te lopango na yo toza vraiment na posa ya sonorisation et toi na posa ya place parce que place oyo eza mokili makasi okoloba neti église eza précisément eza wapi atandaki nde boza kolouer esika oyo mais boza précisément wapi peut-être eza na bato mosusu oyo mpe baza na Kinshasa wapi kolanda biso si bonganya média eza oyo baza libanda mboka mpe koya mpe alobiki aya kosambela epai ya mama opesi bajour ya culte mpe na adresse ya oui merci église eza na commune ya Kalamu na quartier Matonge avenue Vista numéro 35 tosamilaka mardi na jeudi na 17h à 19h dimanche tosamilaka tongo de 8h à 10h comme numéro de téléphone qui a bureau ou bien secrétaire ou peut-être puis yo momba ko binga pe ah maman en fait vous avez besoin de prière parce que ils ont pas tebele mususu ki aza musika mais aza na problème parce que problème nanga na ko s'engager yango pa ina nani problème nanga na ko yebisa nani mususu simami peut-être ati ko landa biso na kata bonganya média moi prophétesse na problème moko boy est ko bondela nga numéro de téléphone ça pe bien ou ils ont peut-être numéro de téléphone ou ils ya WhatsApp ou ils ont normal ba ko ke bazwa yo moko to bazwa bureau. Oui, le numéro de biso ezali 0243. Oui, plus 243. Plus 243 85 30 33 236. Plus 243 85 35 et 33. Plus 243 85 30 33 236. Donc, ceux qui ont béni sur le numéro,
okozwa biso numéro ya WhatsApp yango wana soki biso oza na posa ya prière eza toza na ministère de triomphe et de délivrance donc badélivrance ezoleka mpe awa ndenge toza na problème ya kobota toza na problème ya misala oza na problème ya bafreche oza na bandoto ya mabe donc yo moto oza na bamari femme de nuit yo moto na makambo ezosimba te yaka nayebiki nzambe akosala biso grâce eza mpe na bamisusu mpe aza mpe na besoin ki mama bokokendaka ngomba mokoni eza na misusu kotuna mpe ki apartir ya mosika mama mati ngomba sambelanga na sujet na baza nango boye sujet ya libala msu sujet ya kobota msu sujet ke mobali akimanga na ndako ngomba mpe bomataka ngomba papa tomataka ngomba mingi par rapport à la directive donc chaque mois toza na ate kozala Voilà, merci vraiment bande konyo so bana biso na kati ya Bonganya Media TV boyoki ndenge mama prophétesse Lobi donc numéro na ya mwana pesi eza numéro na ye ata ozuete ozu secrétaire otozu ba berger ba évangéliste toujours ba ko passer yoye eza numéro na ya WhatsApp oto obengi et pa na ngai na plus 243 85 090 0053 plus 283 85 090 0053 ngai na kokomisa message na yo epai ya mama prophétesse Lobi porte eza polele boyoki ndinga Lobi donc bazo construire nanu bazo luka moyen ke muto akosimbama ay bana kosombela bango esika po ete babondela na kimia nyonso tout baza na posa ya ba instrument parce que ça ba yembi moko bazela ma bien aimé donc bomoni te venga mutu na yoka kinenge bazo yemba donc na pasi pe na mama moyemba bazo yemba voix nyonso peso ke ne poni ni micro ezate azo yemba na pasi to sika pona ko yembela nzambe wa kosimbama mbongo na yezo sana ngelo te pe na banki numéro ngo mama pesaki acheli mama kozwa akosomba instrument bakosomba sonorisation oto bakosomba lupango nyonso tona ozobwaka te ozolona na mabele ya malamu nzamba kokanisa yo pe akopambola yo na oyo ezosana œuvre na ye bomoni adresse apesi aza na matonge avenue Fiesta apesi adresse na ye donc aza wana aza jeudi aza mardi donc tout le temps ata oye na église okozwa yo okota yo bazali permanent awa vraiment ngana bino vraiment tokomi à la prochaine donc il y a numéro boza toujours branché na kati ya Bonganya Media TV donc boss abonné massivement bolanda toujours biso kati na Bonganya TV mama okoto bani ya suka le basuka na lobaka paza apambola yo Zambe atambola na moto moko na moko na semaine oyo tozoba semaine oyo tozoba ezala semaine ya nouveau départ ezala semaine ya bolamu ya Nzambe ezala semaine oyo ozoba na saison ya sika que le Seigneur vous bénisse. Merci maman Zambe pe apambola yo ndingo ya mbaki biso na kati ya ndako na yo merci na mo cameraman mais donc il y a moi ce besoin na bililo zomona ma sœur nanga Esther donc moi na mukime mayele bele oyo azana sima kuna derrière caméra oyo azola kisaki bililo bomona partout dans le monde vraiment quant à moi vraiment dans le shalom bisike vous allez ciao. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon refuge, mon ultime secours. À lui je me confie. Bomba ngai kolo, na makila na yo.